batute parce que non peut ça. Tout sur la pembe. Rani stress azawapi. Maman biso Angela Fon akangaki moyibi wana. Ça est au longolé Congo yané a wa misi bakota. Tout peut c'est bravo parce que ça a wana Luanda productrice azara c'était bien producteur azate. Bato masanga histoire de Jesila bakokate. Tant que bata masanga on se référer na ba producteur nin. Tout ça ba producteur le quoi. Docteur Joël Matubaka na PC Mbote Sigazali docteur. Moi je parle que de Angélique Ford Moujo payé ndako qui pas pervers. Masanga na ma production parce que Olobi de vérité to différence à masanga na ba production parce que productrice aza moko na moment où kobengisa artiste monel roi Ferigola il faut la Angélique Ford Moujope et tout le ba vérité tout sur la pembe un producteur au bino boloba na ngula papa ça va 3000 après conférence de presse Olobi papa ça va 3000 après conférence de presse oh bazana na posa te tout le ba vérité tout bombate ko swanga na ebi koloba so boluki na molili na ya apenga na leki ya momo menaza Jésus Christ na kati nanga vous posez ba question so roloba question mo ba ninga ba poser pas poser ba ye ba kuite na lobi o aza o me ka répondre nga o ya mabe papa ça parce que no dimi koti c'est le la chaîne koti te tout 200 ba beta 25 biso fait rigola mo bondo eza biso parce que tant dans le bino musique et son voilà ça la chokero oloba chokero concert à Fali kati ba beta 44 simbarate vérité omoni parmi ba journaliste so na tout kana tout kaka yango la ebele baza ba deux fois na ndeni na yo oloba mabete ke le roi papa Hervé bakoka pe osa banaliste bakoka te baza tant so bengi mo mise mo boya e banate afin la plateau mo non TV ce que il aurait ça bon berrer papa Hervé eza ki lo koso ne biso eza ki lo kanga la kuku mo zorate puis no ye pe no cha munoko liboso wana oloba bi n'importe quoi o salo to ze logo de ngana Luanda na ebio Miss Gain ebi ba masala ba Marlin Kayongo ebi Choucha Lumière na otanga ba komba ba fille oyate histoire papa Hervé okende panza na boza mitema mabe tema bolira ba mbongo ba pesa no ba 50000 ba 2000 po bokende ba sans esprit bon meka siko so faire bête si na moni ta live na TikTok to ba do bunda ba ke ko ba na ngati mama parce que on va faire gola wana bi ko lo ba de mama ko yemba de moni voilà Jésus de Nian ça aura tété wana pina ozo mara na bango na bengisi ba l'autre là boya yo ka musique parce que boyo ka mingi ba lokuta ya studio o bengisi nani banani ba l'autre là boya yo ba warrior Oui, bonjour, bonsoir fidèles téléspectateurs, bienvenue sur votre émission Awabisso. Awabisso qui est toujours présenté par Miss Gail artiste, donc l'artiste qui fait toujours bien son travail parce que Ndimami Angola Mobimba va comprendre que Awa Izalaka Bisso. Comme l'actualité oblige, nous sommes là pour essayer un peu de parler. Il y a un événement où tout ça dans mon Katsamboka. Oui, qui est ceux qui misent que la yébo, c'est qu'il y a dur. Ils en a informé. Merci pour vos soutiens, merci pour nous soutenir Awabisso et kende toujours li bosso. Tous amis kolo boye système qui lelo. Moi debout et ça la bien. Merci bongo na dollar pour tout Staragondo, hein, dollar pour tout Staragondo na pesio vraiment bambote sigozali, docteur Marcelo Sadi les savants noirs. Merci pour vos soutiens. Un grand merci aussi à Sa Majesté le général Wenge JR Sa Majesté na pesio vraiment merci nanyo sur ça et puis Gauthier Touba la Pulga ndenge kaka bosalango ezokende tellement bien lelo na plateau oyo naza na Karine Kibilou la star, c'est-à-dire c'est la Gauloise qui parle mieux que les autres et puis ça joue à Tengam na lobian au bongo l'homme de Awabisso. Azana moi na plateau na biso to solanon moi mukie ndengeni ni makambu ya Ferrego la Jésus des nuances eza ko s'est passé organisation ndengeni maramozo que les préparations il y a concert pour toujours la zalana artiste kalamingité déjà na mboka pe concert eza nango le 30 au kaka. Samedi le 30, tous à la wana bisonyo somo bondo na bagolois ndeka izalaka Karine Kibilou la star. Bonjour. Oui, bonjour.
bonjour na banyoso bazolanda biso. OK. Merci na opportunité parce que opportunité ça a donné pas na yo et tout ça. Merci Karine Kibilou et le bengisio et ça que to bengomba ngomba to solo no mo muke boni organisation ya mambo concert ya Ferrigola Jésus de Nuance dans Luanda. OK, merci. Avant na beta masolo ya Papa Hervé, il faut na pisa bambote na bagolo nyonso na banana na yemo golo surprise mais Papa Hervé Ferrigola ni kaboloni na yamukolo hein. Leader, légende vivant, Ferrigola Bambote Nayo. Merci na bagolo nyonso ya monde entier, commença par Kialos, Anita Kialos. Anita Kialos TV. Bambote na place Ozali, ba maître Moussa, ba Ali Ferre et toza beda ebele ba Mavemba les jeunes Lyon. Voilà, natuna yi sikoyo ndenge nini makambo évoluer ndeni. OK, merci pour l'évolution, il y a production, il y a Angela Ford de Mojope parce que dans le moment où Mutakoki Papa Hervé et na ba succès nyonso ezara grâce na ye Angela Ford Mojope mwasi o ya telemi na bokasi nyonso bo mwasi approuvé biso même chose Papa Hervé na Luanda. Ma production, ma promotion en pognon sur ça m'a bien. La minute on des aboyés, ba mission bada na nzela karaté bazo comment. To bande marambo yo Angela a souffrir trop. Quand ils disent de vérité à travers qui na bande ko la biso ba dona biso ba katiye mais basali mabe mais na bokasi na mobali na papa Petro ba grand merci parce que tu reçu déjà ba mission bazo ya Papa Hervé na système de G bo mone lobby. Tout le monde n'a pas perdu. Obi ke ba Gaulois bazaki vraiment mobondo et puis média ya Angola ya ba diaspora bazaki mobilisé pour na oser la kokinde kozwa Papa Hervé Ferrigola na aéroport international le 4 de février. Mais qu'est-ce qui a fait que Ferri aya lisusu jour ezaki prévité? Non, toza na Angola. Bamboka no sana mibeko na ngo. Et ça là qui quand ni na tune bandeli avec ko travailler na bandeko mibali ba atike ba on peut na charge tellement ba assumer responsabilité na bango te ba assumer responsabilité na bango te sali ke yemoko akota marambo wana parce que Ferrigola aza ya Congo pour que ça Luanda il faut na visa à Moscou ils ont qui moins retard ils ont qui moins retard mais tous qui n'ont déjà l'obiti to benga baya na aéroport parce que terrain zaki déjà qui toko qui Papa Vazoya ils ont qui moins contre été salim qui Papa Hervé ayate mais ndé non lo bano boye masolo za déjà qui toko et qui bato bazo dans biso partout dans le monde baby qui fait rigoler Papa Hervé masolo za bien ah oui à journée ni masolo za bien Papa Hervé na système de jeu bon mon Papa Hervé Kalaté Papa Hervé Azoya na deux jours il y a concert tout le monde n'a pas perdu Papa Hervé na Surebino que molobili ya Papa Hervé na Luanda na ndenga chronique yo yebi na Surebino qui concert bon na yemo Papa Hervé arrivé zali mais il y a des surprises bolingara bo découvrir c'est-à-dire arrivé na yé aux la souster dans système il y a osé la nos un aéroport non vous voyez pas na aéroport journée vous appelez oh là là journée so qui habite sur aussi ka boto yo za Papa Hervé ah so aussi bato mais bato so to ngana na délégation na bino Miss Girl na skip na ye tant que matanza moto yo za Papa Hervé na système DG oui na système DG système DG ah et que non na ndenga mo kundulupe ah non agitation zaki mo trop na mboka on y fait Ferrigola pourquoi stratégie à boy stratégie auto zui ça yemoranger la CPL qui za boy ils à la parce que il y a de lobby DG belé Ferrigola concert et bétaté n'a pas ça moi message oyo parce que na j'ai opportunité à wana que talanga voilà to biso na Luanda mais plupart à bateau bazolunga ba o baluka ki pona mitso balongité balinga ba baby ça ba Papa Hervé baza mingi ba ngol ba balanga ndé congolais parce que en Luanda benga so mingi balanga eza ki motema mabe ça fait un bon moment musique eza sur Angola te musique esonga parce que ça fait une année na ndamungana na Luanda wa musique penda wa musique ya on des Papa Hervé beta quand ils disent de vérité ce que donc ça motema mabe Ferrigola as artiste mo boyi mo na nzambe ceux qui récitent ezala maboko batebe ba menace que le bive na 1000 fois prêtre jiplonjili Ferrigola za combattre mais et simbate mo di ba kiri na bango na ba sali et bandaki biso poto ba vérité tozi pena combat ya makasi na ba niveau ba visa équipe wana bazaki liboso bazaki pena na ba coterie parce que toyo qui puisse ba l'autre là bazaki parmi bateau s'organiser qui mais tant on ba grâce à Angélie Ford que Papa Hervé photo féliciter tout sa maman na mbo bravo na oya sali parce que le na moment où artiste le roi Ferrigola
obetsa ye olongole Congo yane awa mise bakota to pese bravo parce que ça awa na Luanda productrice azara souté bien producteur azate ana londa producteur azara souté azate bata masanga da histoire ici là olobi bata masanga histoire déjà ici là tant que bata masanga se référer na ba producteur nini tozala ba producteur le quoi docteur Joël Matubaka na pesi mbote sigazali docteur moi je parle que de Angélique Ford mon job et ndako qui pas pervers na ilobi na bio big ba producteur bazara souté yango na pesi na nga producteur on a yebi mbote OK ba producteur ba na ba niveau te ya contexte de vérité hein pour mutu akoka parce que après faire rigolo attends so bon mona mon pa mon cause voilà beta awa vina ngai Marco Sungu ya Olga Mbabi to ba vérité voilà so ba niveau mon production pour poser une question bien production ça productrice bien producteur a bengi artiste assumer na ba responsabilité nyonso parce que to ba côté à koleza qui artiste pas le biboye non les lisa ba douter parce que maloba o lobeza ba autoproduction ba nini ndinga la kaka parce que mon show est très très fort na moment le kolon la pays ba ke ba mission de ba ya wana bazwa na visa collectif te ba na visa ya mutu na mutu abetel bango caché des abwe ba ko sala ta un mois parce que ba visa un mois so ça la manonte to ba kota ko liwana zara mission ya boye après 3 jours ba mission ba senga ba kende est-ce que mutu akoki biso ezali akoki faire rigolo azali Angélique Ford mjope ana londa to na koma na ndo na obik c'est na faire maman na so faire beti ba ya pe apona lo ba ke bravo to bi ke ba mir ya ba lo ba wana et ça la kitoko te mais tant que le bin ma production Angélique Ford mjope sénateur parle tout dilu na pe simbote sikazali on a pas amour ba producteur na biso ya mboka ya Serge Tata Kibokolo masangana ma production te parce que olobi de vérité to différence à masangana ba production te parce que productrice aza moko na moment o ko bengisa artiste monel wa ferigola il faut la Angélique Ford mjope ba kota koli na bino na zéro parce que mais ce qui fait mal obi ngana on peut ça na ka ba producteur mbote mais yo ki na ba mona ba ndenge ça peut problème te kabolo rende bien parce que productrice aza Angela Ford mjope d'accord alors ce qui fait mal lelo au moins bi ba goloa ba sangana penzati ndeto yebi tozaka na mboka oyo Karine il faut qu'on dise la vérité parce que aweza awa biso eza tribunal à artiste awa bako sarate alors ba goloa ba sangana raté bakuta na raté par rapport ya ba moi ba groupe mususu o ba soutenir ba artiste na bango pour ne pas citer les noms peut-être déranger et salika ke basangani tango boyi pa pervé azoya na monike ba goloa ba rompe mobondo ba tsupe se manifester ke ba goloa artiste premièrement parce que aux artistes voilà une chronique ça na biso pena fo lo bilango tango lo ba ke ba goloa basangani awa pour na ngana lo banayo c'est faux parce que tango ngana basangani kaka pour faire rigolo au concert non toi na ba base belé moni polo na dit ils ont dirigé pas Judith la donna déjà avant que babeta masola Bahia parce que quand on beta mambo ya citadelle to bandé na Bahia Bahia ndé ba perception plasté en sorte de na citadelle espace citadelle ils a plus de 30 000 places toi na base de guerrier toi na base centrale pour bazara na mabord na ils ont pas mettre Moussa za cordon na biso ça na ba vrai de Ferigola toi na ba rebelle à Ferigola ba salaka pour na bisa bino te mais émission était à la makasi parce que les chaînes oyo Ferigola azan artiste les seul artiste oyo bayo karaye basomba ba polo moni polo pesa mabudi kwanza pour bachaka caché oyo les artistes a umela ni idée au ba ke président na Ferigola ya na Luanda depuis ba sali ki ba barbecue tango lobi ke ba sali ka po événement ya ba barbecue ngo sala mara wapi ngana za na mboka oyo partout parce que na za na ba vidéo na président ya ba golo na mboka za kana non président ba golo za te to za kana cordon des autres déjà non c'est là to zela pas travailler pour ba nommer président parce que ba te ba solliciter mais faut oser la président bagolo il faut assumer responsabilité nyonso moni ezate président mamboye po ki libanga obingana koma po changai pona libanga nena ndolobe affaire rigolo après ozora bambongo pesa ba DJ chaque lundi bayemba yo ezate yo producteur batio président obumba base o souffrir un bon no wana beno nyo quoi mais chaque lundi o chaka bambongo ba 50 000 parce que ngana télé chaka ba 50 000 pesa ba DJ ba bayemba bino et de salité bolia la musique de bolia sa musique mais biso to lia na musique awa na ngola ba lobela affaire rigolo vrai
on est si le roi ngana na mahambebele neta no atana no le papa avec oui bizo ça la passe ya ba golo penande boza mubondo boza na président alors que ba wario ba na président na bango président les viseur na PCP mot de gaz na gaz bon ok to ça la cordon aza wakanga mokili mobimba comme on est maître Moussa camarade affaire Egola banda bo mwana et puis na mona ton bana mona faire à liboso zo bota ma camarade fait na balata pantalon mo ti le balata na yende cordon aza plus que relegata président ton ose l'arrivée à mwana na nzambi faire Egola aya parce que bazo solliciter et belé qui bazo comme ba chapa mo ba président il faut au contribuer na mama et artiste ça to 26 bato be seulement renom robwe au kaboli bato ba 5000 biso to pierre mbongo avant ba renom na biso hein pour la biso ça te yo ba cho président yo 26 bato 5000 bato ba dans l'intérêt ngana yo biso vérité leki na landinga on a ila na ngola aza mutaba l'autre là aza so avant et la chose moi 5000 na non pour participer te mais tu tournes ngana na champion o akinda ka pour 5000 na ba réunion et non ça a été 5000 ça ce qu'on voit ça wacho kabela ba ko golo e fan vrai ok mes musique ok no yo ka biso ki na pena to bimisi mbongo et biso ba biloko bo il faut ça ya faire rigola quand tu dis de vérité papa waza na grâce à ma casse il a vraiment na faire allez ça musique awa biso en tout cas na habité quoi na pesi staff ya wenyenyo sombote galvani ndongala Galvani ndongala na pesi mbote sikozali ba sénateur ils ça la bien na pesi mbote bongo et pas ya Prince Kwamba en direct il y a Londres Prince Kwamba le leader tous zelo na décembre pour musique saison ndenge Karine Kibilu la star à Lobiango alors au début une organisation il y a concert ya Mamba fait rigola Jésus des nuances Toyoki moi ba rumeur il paraîtrait équipe peut travailler liboso et ça peut moi infiltré bazalaki c'est-à-dire moi ba warion bino pe boyebi tant moi ba warion so ba travailler na bino na cadre na une équipe d'organisation na cadre de promotion et tout ndena ye na pas ko bisa masola ferigola nayebi parle que de ferigola nayebi yende na nzima artiste waza complet na nyonso oui bien non pour pas yo mais au mot de tout ba no défier ngai na neti wana na ndenge mambo wana mutu mo wala filtrer azaki déjà wana bon ba kasi tant no ba ke maman productrice elle za ferigola za ko première production na ye asa na Luanda na société Mujo pe Sabor et za félicitations parce que ba te be ba benga mapa mtezo benga ferigola mais font nini so na bisibino be logo cacha pe c'est pas parce que to bomba o baki muta mapa kaka est-ce que to ça qui est infiltré biso dès le début to c'est qui marqué infiltré mon azali on a tellement ba biso ba mo ka ba tabaki si pour ba travailler mais na suka concert et betamité pour naie et celle qui ba kangaye tellement Angela Zara mambo bien ba on a mambo na parce que ka yé a multiplier qui ba billet parce que ba billet auto te concert Rani stress azak en prison. Moi je parle que na mamuto naza pena ba naza mieux tanga ba romba batute parce que non peut ça to so la pembe rani stress aza wapi pa maman biso Angela Fon akanga ki muibi wana memaki na prison et après afutaki moi quelques mbongo mais na ba bio ezali piraté somme ya 1300 parce que Miss Gail otala mama kasi so na yeba no tanga komba batu zo na fula batu en entend moi ba journaliste so na moni journaliste mabe so poser une question na lo ba kombo na mais mutu penda moyibi na betali solo nde lobi moyibi na beta kombo nde ni aki pour détruire comme ça ya papa Hervé moni mama papa Hervé o na so pena vérité moni ekotaki mais to pesa na biso pe ba journaliste faut remercier maman wana parce que o ya sali pour que artiste azala akoma parce que faire rigoler maman blaise bien to beta maso mi ça comprendre bino entourage bo porter nini comme bénéfice et pas ya productrice kasi on a le bano qui force à maman na abimisi makamni nyonso so na bi ke ba porter ça obéti trop c'est là banina ba salle non et bah maman ça la 4 millions bobeti 12 millions parce on a le bateau batambola ne liboso ba kosi et tasko ça la 4 millions ba apesi dans 12 millions mais à quoi il karaté azara makas to bando le bela maman ou souffrir à bête parce qu'il a bêta to le bela ya force ba soutien ça nango ba vie na biso ba soutenir maman na biso Angela mais pour na maman mbongo quand ils disent de vérité ils ont tout moté
na éviter mettre Moussalim dans le balanga parce que soutien na biso na ezana présence pour toi qui vers y tant okay. na produit papier visa da soutien monene pour te soutenir mais na ba mbongo makasi pour na ben ça ba ko zona ba soda pour la sécurité bo bi loko wana so ezate angolais mboka simba benda on dit de vérité donc yo pona yo au préféré productrice tout producteur il y a mapa ke oyo ya masanga. Et non, mapa nini, ça fait et tout la vérité, ça moi dans produit faire quoi. Et ça 10e. Il y a on ça 10 ans là, il y a CPLI a dinga papa Hervé. Parce que ça les bilan ça tali artiste nani yo azana mi tu azana succès azana parce que lorsque on va bien artiste il faut sortir ça complet. Na ba plan nyonso faire ko yembeza ko bineza spectacle ya wenge ezali pas faire rigole parce que na minute to skala la wenge biso bana wenge parce que nga makila wenge muto azo présenter wenge boye ça fait rigoler on voulait que nani ana succès nana yemba bien parce que tombo yo ka musique bo on le studio bo ba musique et ma son le voir aller dans un studio na wa. Très bien. Alors, nous avançons déjà. Tozo Kenenakoshite. Il n'y a pas tout qui est ma lumière à Lemba. Merci pour vos soutiens. Merci également à Roby Visor, Aigle, Roby Visor de nous avoir soutenus parce que Ferigola, Nangola, et ça l'a bien. Azal l'artiste le plus soutenu. Et pas il y a population nyonso ya ba diaspora bazara Nangola. Namoni ba polo ba Jeune Lion, Mavemba, les Jeunes Lion, Namoni Bapolo, depuis Paris, depuis Belgique, Emma Menga, voilà. Il y a Blandish Vumba, il peut soutien ma casse. Ni Kialos, non? Kialos, Anita Kialos TV, et puis Atindagi déjà des contributions, non? On a acheté un billet. Polo déjà, plus de 150 polo. Plus de 150 polo. Ok. Asombe ba billet. Asombe billet belé surtout ya ba 10 000. Ngana oka mo mboka oyo. Bache ba billet et bandi na 3 000 kwanza, 10 000, 100 000 na 1 million de kwanza. Mais pour le moment, ba to asomba ka 10 000 pona. Binde to ba mo bon. De ba billet 3 000 et tout là. Les autres tout là. Ba asomba mingi ya. Éviter place wana na VIP ba vanda parce que pour les abonnés ma organisation ya kitoko bato ba fuso bi ba 1 million na bana réservation na bon ya kitoko mas. Oui na minutes oyo maître Ebende ba charge ya wenge maître Ebende ba charge. Ba charge ya les guerriers de Ferigo là ba mbote. Oui mba na liboso na mona maître mais ya patron. Te na pas ba bogar lisusu. Pas faire pena ba bimisa ba mbongo na bango OK. Ba gikalombo bango pa na Ferigo là ba ko kata na ndinga lo ba pona Ferigo na kata libele bango pona Ferigo là pena ba osama Bayonjika solo ebembe espoir ngoma vraiment lobby barbecue mon spectacle na mona voilà danger un grand merci et pas dollar pour tout talara dollar pour tout Karin Kibila Boakioti. Merci vraiment na oyo sala ki na barbecue et sala manonté ko senga ba golwa nyonso ya Luanda ba membre parce que nyonso te ibele ba kité mais la plupart bazaki wana. Félicitations à toi dollar pour tout. Karine Kibila, nous arrivons déjà presque à la fin. Moi je mérite savoir au défi il y a artistes congolais et Zalara na plein par rapport à la promotion ou salami pour un concert il y a fait rigola. Est-ce que êtes-vous confiant de dire que concert oyo et beta plein parce que obiso to lingi to bi ga faire imbara déjà bien abinara bien maramno c'est ça bien mais oyo compter plus ces jours là ils a plein ils a santé ils a lumière ils a elo mususte à part plein. OK musique échange et comment ndenge comment bina soki plein et beta le bife na biso yemba nde binande na mondo ba négligengo et comment ka masola plein parce que bango ba yara ba beta pena ça l'exemple ça la 200 ba beta 25 biso fait rigola mo bondo za biso parce que tant dans le musique ils ont voilà ça la chokero oloba chokero concert à Fali ba beta 44 simbarate parce que ba rozonga subo été ce qu'on les a boyé producteur ba obi masoki faire beti pour ba produire sous papier avec et ça boyé faire rigola déjà mo bondo za biso parce que lorsqu'on parle du mo bondo tout le monde a papa oyo population de la forêt de la forêt tikela
parce que lorsque tu as plein tu as marché là il y a eu rançon hein parce que faire déjà mon bon des abisso des tolo ba no boye ba délégation ba bailler déjà parce que des cabines da kunene bazala moi quelques membres bazawana est-ce que mon bon des abisso a sali biki na ngola sali deux publicités moi sala ga ngota na komi Paris après mususa sali na ba bise na assuré na émission awa biso et ba qui plein masona plein wana vraiment le baté mais on a la question le bananga te ma voix parce que on va faire rigoler wana pe le baté mama ko yemba de on a Jésus de Nian ça aura tété wana pena ozo mara na bango na bengisi ba l'autre là boya yoka musique parce que boya mingi ba lokuta ya studio ou bengisi nani banani ba l'autre là boya ba warrior ba boya na ngana bengi ba bengisi ba warrior na bengisi ba yoka musique parce que ba belé ba masana ba la pour moi yoka musique en plein heure bon yoka voir en live boya mais tout ça pour ça bino te bozali banda po ba golo de ba sombi ba billet belé place na belé za la inondé boyo quand tali banda boza tati bono a son pas pervé boza na na ni congolaise parce que biso moda da plein boye belé na bengi ba bat na biso ba villageois boya pena bo rabena la musique parce que musique est en Angola. Voilà. Alors ceux qui musique est en Angola, ceux qui pas pervé mtazon sa musique en Angola, c'est na poto fali mtazon sa musique. Moi je parle de Ferrigo là. Artiste yembo benga ki na production to mona Didas Arena to mona Genève Arena o ba pesa la production yemo côté ba bengiye ba so ba billet et tekami. Et ça te yo artiste OK na mboka mo boye o pesi mbongo yo mo. À passant quelles sont des raisons où ça qui yo Arena il y a Ferrigo là 2025 et ça l'a annulé. Ça même na Angola. OK. À travailler qui n'a bien infiltré sans savoir. Tant on a bien infiltré, donc boyebi, tant on a boyé, bah te belé qui na internet, papa va travailler bien infiltré, mais dans tout après concert, bozo papa en fait tant pas au salon na Luanda. On fixé date mo boy pour na yo arena bato baso ba billet bazala wana ka le même salle, on changer date. OK. Na bezati. Ma bezate mais au que na concert ya awa to que na biso na shit mais na concert ya awa c'est comme si média ya Angola ya ba congolais ils ont un peu moins négligé. Est-ce que vous se prévenez qui peut-être pour nous servir presse diaspora ba badge ba filmer ba za avantage ba samsa na bango le lengi lo ba. On répondre aux questions là état que gauloise. OK. Sans n'alkende likolo na kena solo na miso bengi ngana tela mbapa pervé. Bongo. To bombaté. OK. Pour qu'on te dise de vérité. Omoni parmi ba journaliste so na tout kana tout kaka. Yango là ebele baza ba deux fois na ndeni. On ça la tindika chakale. Et moi c'est le Ah OK. Ça le quoi. Ça dit bon c'est positionné té. Pas pervé. Oui, soit tout que suka. Et là, c'est que artiste, on a ou ma Welissa, ayara déjà à on a Londres. Ça fait même bon moment, il y a bien des journalistes. Ma père a été battu, baza déjà colonisé dans ma baie. Nous dit ba journaliste, un journaliste mort ya moi si bien balolo banakata groupe presse. Yombo, ya zwinini ya beta concerté. Total la pende yombo zolanda ma papa, toza biso toza na posa news. Ngana comprendre bon que ba chaîne va za pété. Parce que tant biso to na posa ya news. Quand on a chaîne nous au moins 1 million, au moins 2 millions on a chaîne yo. Pour ba mabete que le roi papa Hervé, ba ko kapi ça banaliste. Ba ko kraté ba ça to bengi mo mise mo boye e banake afin la plateforme mo non TV. Ce que il aurait ça bon berrer, papa Hervé et ça qui le poste et biso, et ça qui le rona. Moi j'étais dans la vérité. Et le poste le artiste va faire rigolo ba yombo. Bolinganité, la plupart biso to ba congolais, boutike ki mutema be. Nga ba telemela ngande na zabui. Avant le bamakam nanga na ndinga mabe, est-ce qu'il y a débit on a ça la barbecue pas Olga Mbambi voilà fait rigolo obeta na martyr nga na elwa après 3 mois fait rigolo obeta martyr na bengi sa senga vi na Marco Songo ya Olga Mbambi vi pesa ngespas na somba masanga na benga maître Moussa wala kutu ba yebi ngai teke na lobela affaire parce pas confirmer na ke na za goloz wana ça la barbecue baza bolingote netu yo za boy papa yo za chaîne yo ya na chaîne yo on ça pose la news pour ba photo au foot na YouTube est-ce que rôle boy producteur soit petit bien est-ce que les melabino bokita so vous avez bon on connaît cette boyate nous et les calés to live
boya soko za poso som au côté concert après funga pena parce que mon fingi est trop mon fingi mon Alexandre vient d'habitude d'Alexandre déjà ça dit ça que bandé derrière ni bandeli déjà enfin il faut kota na yebi ke na mona ka tantine nga na compte chaîne na yo petit nga travaille awa aya ibisanga nga na yepo na Miss Girl TV nga ok tout le vérité tout sur la pembe un producteur au bino boloba na ngula papa ça va 3000 après conférence de presse olobi papa ça va 3000 après conférence de presse. Oh, bazena posa te tout le vérité tout bombaté ko swanga na yebi ko loba so boluki na molili na ya apenga na leki ya momo menaza Jésus Christ na kati nanga bete bete o lukanga na kutu bo zwanga te puis na yepe na cha munoko liboso wana loba bi n'importe quoi o salo to ze logo de ngana lwande na yebi yo Miss Girl yebi ba masala nga ba Marlène Kayongo yebi Choucha Lumière na tanga ba komba ba fille yebi Caterpillar na compte ba internet yebi ba vie na mi bali na yebi ba nyonso na bino ba vie Vicky ba na ba vie na pisa Alexa de Wilindeki Alexa déjà qui naza boy contexte de vérité parce que na groupe wana ba laki sa penda mais ba ça ba so ba pesa pina position a pesa position netinga pour féliciter nga naza boy mais le reste nazo condamné te vi nanga jino ntimba bambote non na consort pesenga na condamné te mais bon ba fingi déjà makasi artiste oya eza mamba producteur bino bo finga mama artiste poani mabezo kota wana elesi ke so boya na bino te pour za image boyete les non ba que journaliste te quoi gauloise boyate histoire papa avec okene panza na bozami tema mabe tema bolira ba mbongo ba pesa no ba 50000 ba 2000 pour bokende ba sans esprit bon meka si ko so faire bête si na mo mta live na TikTok to ba do bunda. Ok, non, bon. Oui, c'est vrai que la musique est glissée. Qui plutôt comme vraiment na. Sans faire bête qui a bêtisé. La biso non la vérité. Dans la place. Jaloux. Nicolas combien producteur a son bongo. Aponi et mort lui. Moi ben gire wana ça. Plutôt la vérité. Moi ben gire ba finaki. Apo pesa 10 000 kwanza. Bazo ba 3 000. Abino bakisa oyo cha émission avant na bakisa 5 000. Donc 15 000 na conférence déjà. Non 10 000 côté loko avant. Côté loko après baso 5 000. Mais na yebisi ba bola na raso na erreur. So na erreur bive na ngai Pablo King les grands déclarants ba bon séjour na Belgique. Ah les déclarants les plus crédibles. So na lo balikamo na yebi. Papa ça rabino ba 3 000 na ba conférence de presse. Bolo ba raté. Beaucoup poser ba question so bolo ba. Question mo ba ninga ba poser pas poser. Ba ye ba raconter. Na lobi oaza. Oh mais quand répondre nga oh ya mabe. Papa ça parce que no 10 000. Côté c'est là la chaîne au côté tout côté la maman la biso chez là. Nicolas c'est mba biso ba supprimer ba supprimer ba vidéo. Nga na so na bino na caméra. Boy na so na te meko bunda ne na bunda. Na leka za maître ya moi si. La maîtresse abunda makasi leki na ngalanga ona biso ke nozo ba 5 000 kuna na mina masanga na ke mina masanga kimimbango aza ngane to photo na kata so ra ilongi na ngala photo ati TikTok na che musique na bango longo na to bona biso na Karine makambo ezawa oyate o za posa news na aye o za posa news nete aye te na bi ke Miss Girl akuta na caméra madame Angela a permettre ba caméra kota somba nde billet voilà ya na caméra oza mopanzi sango ya kala na mboka vraiment en tout cas na ebité ke soko olemba na pona ko soutenir pe faire rigola soko olemba na pena 10 000 to 15 000 to 20 000 to 30 000 ya billet VIP osape musala na ndenge lungu bani vraiment na ebité quoi na omona pe ba caméra ezala kuna lobaka soki awa bisote somba billet na yo kota na ebike yo ozala wana David ozala wana vina nga Vicky Putu nga mo na osombele billet na osombele ya 100 000 ozala wana vina nga Vicky na lobi na osombele onyo ko mate yo osombele ba billet oui mayala ozala wana mayala mosolo ozala masala na osombele ba billet na lobi ba billet na katia OK sabango Willy ne oyate parce qu'elle a sa position oyate wana oyate ilonge ba Willy ya ata singo sombele pe bio sombele te na osombate po akota te vina nga na menasa oui, musique et église, les garandés boina awa biso. Alors, Karine Kibilou, nous sommes vraiment à la fin. Merci pour nous répondre à l'invitation. Sur ceux qui concernent l'équipe, aux ongles sous awa po awizara na biso. De temps en temps, que aux ana ya kweloba, moi analyse.
benga biso to salango bien kande to salango bien boy. Alors moi quelques personnes mon ya suka pour na analyse de biso le émission ça lelo. OK, merci vraiment l'opportunité Miss Girl. Voilà. Parce que opportunité pour le racheter la monnaie il faut za Karen Kibilu, faut za ko ebi koloba mot de la fin ngeza avant la boire moi dédicace à bazo. Très bien. Na bagolo ebele boya mobondo ka musique ezongi na Angola comme na lobango ndé venez vraiment nombreux parce que lelo on a ndimité babié za mais boya bon c'est babié musupo na bino concert eza lobito kuta na citadelle là le padre bobi assisté ya banani avant ya ba 16h déjà dans le podium pour savourer na sur toza na ya tati ba 22h après que là la tara moyembi to ndi na lungwa to zo misemba na moko to yamba bango moi dédicace na ça là na borati voilà merci encore, merci vraiment beaucoup na Jiklonjili 1000 fois prêtre Jiklonjili et Maminga Blondish Vumba, merci na Papi Maïto de Bruxelles, Marco Son ya Olga Mbambi, les jeunes Lyon ma Vemba Bambote na yo les 5 contenants de Karine Kibilu la star. Merci na ba ono so balinganga, o balinganga tenga aussi na lingarabino ra lingarabino. Merci na Ebende Bacharge le guerrier, merci na maître Moussa Ali Ferré, JC Moudiabantu, on a beta masola Ferré gola boza pena ba Bambote, Foster Mambote libanga. Foster Mambote bata Ferré gola ba kilo wana. Foster Mambote Bambote non na mabord. Merci na ba ono so balinganga na ba balinganga te. Je vous aime beaucoup. Merci. Wow, merci beaucoup. Merci. C'était comme ça le présentateur le plus présentable de la capitale, Miss Girl, avec Karine Kibilu, la star. Ça a été bien. Bokindeni makambo kendeli na pesi bongo mbote na bayangai espoir ngoma yonjika solo yebembe. Mbote komela yo kulutu. Merci bongo na Galvani Ndongala. Merci na fils qui a là le député. Merci également à Jordan Bata J Baz Kilo Yamboka. Un grand merci à Yapatuki à ma lumière de Lemba. Touche congolaise, Peggy Mona, Papa Sika. Ça se passe en billet vert quand je parle de Diego Outiti, dollar papier mouchoir. Merci à l'équipe de GSM Production de nous avoir réalisé cette belle émission. Merci à Sija Ndongala, les réalisateurs extraordinaires. Effacer les tableaux, Yannick Ntsumbu. Merci vraiment pour vos salaires bien. Merci na Kinshasa et Paya. Skito leader, Charles Jamboka, Chiffre Yabakulutu, Patrick Mpolo, mon grand frère, je te salue. Merci, monsieur le docteur Patrick Epetz, en direct à Mikili. Merci à Charlie Luboya, grand prêtre, en direct à Brésil. Na Pesa Rambo, t'es pas à mettre 113, Ngomba Golgota, Toulouanda, na DJ Cœur 12. Je vous retrouve à la prochaine. Ciao.